Tusala. Entsambu zange mfumu wetu Yesu Kristo yozola kwange tata nzambi kwasi yo untwadi ongteta mwanda wavelela biga kwa masikilanga muna yetu tukwaya kwa ilevu se ye mwani tata mwanda wavelela. Amen. Onkombo ya tata ya mwana wa tata Mulimu Santo. Lelo ezali ne mukolo ya yenga. Oyo biso nyonso tobengami ba Kristo. Oyo tozali koteya na kombo ya nkolo Yesu. Toyebi ete na mibeko oyo tata Nzambe apesaka na Moïse mpona kopesa kinya na mokili to mpona kotambwisa mokili, asengaka yango ete biso bandimi topesa yango libela bobimba na yango amaboko na ye, kokanisa ye, kosenga na mabondeli pe kosanzola ye na banzembo yango likambo esangisi biso na mokolo na lelo ezali nde mokolo na yenga te coïncide solo le 19 octobre de l'an 2024 yango nde mosali tata Mulimu Santo papa Joseph yangendaki anga na atikaka biso kasi na ntina na mobeko oyo tata Nzambe apesi biso tata Simokimba Mukiangani atosi koloba ete milulu nyonso eleka mokolo na poso lelo tozongisa yango mobimba na maboko ya tata Nzambe yango mpe esalemi ono lumbukia lumingu lumbukia vundu Nzambe kinaka tulomba futwa yekola kumvimba kwa yana twanlombela muna bisambu twanjengela kila muna minkunga kwandiona bikuluvu munkwikisi kuyikini muna nkumbwa mfumu wetu Yesu Kristo batulombele twazidisa lumbukiki kadi betu tuzeivu betu baonzo kanene nkutu mwine mikuyikila kazi tuzeivo Nzambi wa kutuvanga, Nzambi wa kutuvanga tufwetelanda tuma manuzani na minsiku iba minde mikuyikila bazei volu Nzambi wa tuvanga lumbu kikiki ajana tuzevu mu mabundu bankaka bana basanga bo bena pe lumbukia kya lumingu kina kibasako mula betu lumbukia lumingu na mabundu bankaka ali lukwikulu lo bona lute mangomba mususu mukolo ya yenga oyo tosanza na mukolo ya sango bango batala kagote ba sana mukolo na bangope o bakumisaka Nzambe na bango yango tolandi matei tenge uti kopesa bila biso awa papa pasteur auti koteya biso matei pe euti na banzembo pe na mabondeli oyo euti koleka na mokolo na lelo na kati na Yerusalemi mama ya likambo oyo tata Mulimu Santo papa Simokimba Mukiangani aza koteya biso na mikolo oyo ya makambo misato oyo batata batikaki bolingo mibeko pe misala
kasi biso bandimi batikilaki biso makambo yango na ntina oyo na kati na mokili. Mpasi yango batata batikalaki koyebisa biso bokomona na liboso ntango biso tokozala te, tala makambo boye ekoyela bino, kasi na ntango wana bino bozala kaka makasi na bolingo, mibeko mpe misala. Soko bobosani makambo misato wana, mpasi ekoyela bino ya koleka yango. Sembo elobi oyembaka ba dirigeant eke mpasi oyo ezali koya liboso tondima te tozwa yango, bisengo mpe oyo ezali koya oyo bakondima na bango. Amakambo misato wana, esengo wana ezali nde tokoki kozangela yango te, yango biso nyonso tomipesi. Asi avertissement ezali koya na banzembo na ndenge na ndenge. Tata pasteur wa utikote ya biso ake musika ezali komona nake tata aza kote ya bana soki baza koyoka te posa abeta bana, kasi bobeta bana wana ezali solution te, kote ya bayoka. Pona nini ndenge batata pasteur baza kote ya biso, banganga nzambe ndenge baza kote ya biso, ndenge na ndenge ezala baselo batei bakengi bango mpe baza kobatela mosala na bango po soki basaleli yango te bango mpe nzambe akozala na bango probleme. Yo mpona nini oteyaki te? Pona nini olobaki te? Okoloba te nga na bandaki koloba yo bayokelaki ngai te. Il a fallu continuer koteya okumba mukumba na yo tina suka tango mingi toza kosalela mingi na banzembo. Papa Simoki Mbanganga ni azali koteya biso aza kolemba te, kasi ye azali nde kolanda likambo o batata bayebisaki ye. Papa liangenda awa na nkamba alobaki ete bino bana ndenge bokotikala na nkamba likambo ya tata oyo tozali koteya ntango ekoyokana na matoyi ya bato oyo balukaka likambo oyo ntango babanda koyela bino na nkamba, ngonga kutu ya komela mwa mai ekozala te. Donc faut luka mais soki omipesi kaka ngonga kutu ekozala te. Oyo bakoya na retard, donc bakozala na mposa makasi ya koyoka mpe kolanda oyo bakoya nsima. Na ntango wana bino bato ya liboso bokozangela mpe te, kasi na kondima na bino oza na likambo kosenga na musika, omoni papa na musika na kondima na yo ozwi mpe solution na likambo oyo oyeli. Kasi oyo azali mopaya koluka kaka te afukama liboso ya papa po ete akoka kosenga. Tala likambo yango ndenge ezali koyela. Lelo oyo biso oyo toya liboso tokomi komona eke makambo yango batata babanda kala tozokende mpe na suka, peut-être ke pasi ya pamba tozali komona sikete tozongele na biso masumu. Yango lelo eza komona, yango lelo eza komona, yango solo tozalaki na biso na libanda, kasi matei tokoyokaka eutaka na mabondeli mpe na banzembo. Toyokaki banzembo ye tozalaki na libanda eza koyembama na kati. Nzembo bana na biso ya classe bayembaki ya lycée
kuna na kilo bozongela biso nzembo wana yango eza koteya biso makambo oyo tozali komona lelo oyo na biso tomipesa banda kala na lingomba etata Simon Kimbangu kasi tokoti na biso na makambo oyo ezanga ntina mpona nini bilaka ezali koumela nzokande na molimo bilaka ekomi pene. Papa Simon Kimbangu Kiangani alobi ete soki omoni titi ya nkoko na bukoko elakisi ete zandu ekomi pene. Makambo yango eza komona tala bapaya mindele bamindele baza koyela biso butu moi bazoyala nzela nini bazoyela biso na nzela misala bazoyela biso na nzela misala kondima pe mobimba yango wana pe bayokaka na sango na musika na nzela ya misala. Ta bandeko oyo tukuti kopesa mbote awa bandeko na biso ba Chinois na nzela musala ayina kati na Yerusalemu kokoma na ye alubi tika nani nakota ndako Nzambe natala nayoka ndenge ekolekelaka na bino bakimbangisa likambo liboso bazokomona kinya biso nyonso tofandi kinya tozali koyoka litei soki nzembo biso nyonso tokoyoka nzembo soki matei biso nyonso tokolanda matei maso maza koleka na kinya nyonso bana lisa Gaijangenda
baro na biso ya classe. Papa diangenda alobi ete ngai atikali kolakisa bino papa dialungana. Papa dialungana pe alobi ete ngai naza na problème te. Alakisi bango maso. Natikali kobomba ta likambo te aho na mokili tolakisi maso. Donc balakisi maso ndenge papa diangenda alobelaki yango ete manso to résumé Bible na katna bolingo mibeko pe misala. Papa dialungana atikali kolakisa papa simo kimba unkiangani yeyo kasi biso tolobi ke yete tolobi yete yepe atato lingi yete to yini ye kasi aza koloba oba tata batikelaki tikelaki ye azali kotambusa biso alembite yango papa dialungana likambo na ye atikalaki koloba ete mingi baza koloba ete manso maza kosalama mpona nini nzambe azali na ye te. Kasi na Bible elobi ete oyo bato na bazoba balobaka ete nzambe azali na ye te. Mpona nini aza kopesa biso etumbu te, toza kosala boye aza kopesa biso etumbu te. Me bango balingi biso mingi. Tata nini oyo ata mwana aza kobebisa akoteya ye te. Yango bapapa elebe okopusa na liboso malgré ngonga ikei. Maloba na biso mususu oyo na mukolo na lelo eza na nzembo na bana na biso ya jetiki. Tala misala oyo batata baza kolakisa biso balingi biso mingi baza kolakisa biso boye kasi tokomi na biso bilema. Papa dengi na tikalo koloba maso tokomi na biso kobungisa tata Molimo Santo toza na kati na lingomba kasi toza kobungisa biso tata Molimo Santo toyebiki tata Molimo Santo si alata nzoto lelo ye wana papa simukimba mkiangani tolobi ete yete ata mingi toza koloba ye kaka kasi na motema eloko moko eza te biso nde toza kosala makate mabe mingi na kati na lingomba papa ate ya boye ndengona te kasi toyebaka ndenge bapaya baza koyela biso boye bango nde baza kososola biso tokotikala nsima batata bamama muzunga kingana tutanga vondio nsafu wa beto kanti katuseko vondio bakuza totanga bikela bamwina bimawete batukanga kwa nda beto kwa ntete muna nsama tata mwanda vile muna nsama tata simukimba tuyambula bumpumbulu tuyambula mama wote makondo no bete la muzunga kadi beto ono kiki zunga papa nkuluntu papa kisolekele watelama ani vovon sadidi kimvuka kiki Ajax mukumakanki bazaba diambu dia tata kadi beno kusina lwenena ovo lubebese mpasi zikuiza kaluzodi kovo badia bikela batu watota bikela batuka kwanda beno la sanga ngozi zeno mokatu kwanzo suke nsulo watota ngabikela ba yokelenge beno lukuza yinga ni bila kwenda ntambi na kalutamona diamu tata mwana vile jeteki
Merci. Jeteki. Tolandi maloba papa de ngenda. Banda bana na biso ya classe ya lycée na jeteki. Ate ya susu ndengeni. Yango tala mobulu ekoti na kati na lingomba. Oyo mpasi nyonso tomoni yango papa Simoki Mbamukianga na lobi ete lobi alikambo papa José alobi ete ebandeli kata Nzambe akotala kango te me suka oyo aboyi na ye bolingo mibeko mpe misala faute na bango te bateyi toyoki te tokende esika ya mpasi ndenge papa Kisolokele alobaki yango. Totali na Yerusalemi o mingi totondi awa totika bamboka na biso malgré masumu na biso siba misusu eke na masumu ya koetike te nakende na Yerusalemi nakende kofanda kuna wete nabongwana nalanda masumu te mususu ayete etika na Yerusalemi wete nakende kopesa maboko basi mikolo eleki papa Simoki Mbamukianga ndenge amoni mbeba eleki mingi na Yerusalemi oyo amoni ete asali susala mbeba na Yerusalemi abima na ye elakisi ete esika lingomba ekei na baparoisi nyonso oyo abwende kotosa mibeko bapesi etumbu oboyi etumbu bapesi etumbu okikosala etumbu ozongi ni lisusu mbala misato bima na yo oza na posa te ya kobika surtout biso bato ye kofanda na Yerusalemi osali mpe mbeba bamisusu babimisa mpe nake na nga mpe bonge esika na wuta na boma mutu bakosala nga nini ozana na posa mulimu na yo te ozo kotala liboso te ndenge esika tozali kokende yango nde basakote ya biso tozala bana ya botosi tososola papa babemba papa Elebe sengi bino bukutu likambo oyo tokosalaka mpona papa paster tokoyokanaka na papa mokonzi ya mbuli bokolobela likambo oyo bokolobela likambo oyo toyoki na banzembo nyonso mibale surtout ya bana lycée papa Diangenda alobi eke manso na apesiaki na papa Diangenda papa Dialunga na pardon papa Dialunga na mpe nga mpe natikali kobomba nanga likambo te Mbamukianga ye wana na lakisa bango papa Simoki Mbamukianga ndenge aza wana na bomwana tolandaka à l'âge ya 3 ans papa Dialunga na tuni ye ozwi kombo ya tata okokoka papa Simoki Mbamukianga natali sui apesi ya note papa Dialunga na tuni pour la deuxième ou la troisième fois na ndimi na kokoka lelo aza na esika wana te aza kotosa pesa kotosa te biso totosa ye papa Kabemba. Merci Nkolo na kopesa biso maloba na komo na tata na mwana pe tata molimo centre Nkolo apesa kibiso chapitre oyo pototanga lokolo ezali na loyembo psaume 14 1 à 3 loyembo ya 14 nzela ya yambo kino misato kotanga ezali boye na kombo na tata na mwana pe tata molimo centre Yawe akolungisa bato ya bosembo bazoba bazali komiloba Nzambe azali te babebi penza
bakomi na bizaleli ya mabe pe ya soni. Moto moko te na kati na bango asalaka bolamu. Wuta na likolo, Yawe azali kotala bato mpo amona soki moto moko ya mayele oyo atosaka ye azali. Kasi bango nyonso babunga nzela, babeba ndenge moko. Ata moto moko te azali kosala malamu. Na kombo na Tata na Mwana pe Tata Molimo Santo. Ngonga na biso eke musika. Na kombo na Tata na Mwana pe Molimo Santo. Psaume oyo ezali kolakisa biso ete mabe solo esili eleki delo, eleki mbeka na kati na mokili. Bato bazali susu kobanga Nzambe te, bazali kosala mabe liboso na Tata Nzambe. Makamu mayemanso mazalaiki kosala manase na molili na nkuku, ekomi kosala mapoasa to polele na miso na bato. Tozali kolanda na ba radio pe na ba television. Bazali kotumbola kanda na Nzambe, bazali koloba te Nzambe azali te. Soki azalaki pona nini azali koboma biso te, pona nini azali kobongola mokili oyo na mbala moko te. Babi Nzambe likolo na kiti ya bokonzi avandi azali kotala, azali koseka moni biso bazoba bilema. Nzambe abengi biso bilema, abengi biso bazoba. Elema azali nani? Na contexte na biso na kati na mokanda na Nzambe, soko babi elema ezali mutu oyo ayebaki likambo na Nzambe, asosolaki Nzambe, ayebaki monene na Nzambe, kasi azangi mpiko, azongi sima, abandi kosala makambo oyo ya mabe oyo atikaki, oyo ya bwakaki, oyo ya boyaki. Ndenge bapesi biso na 2 Pierre chapitre 2 verset 21 tina 22. Bapesi biso lisese ya ngulu oyo basokoli malamu malamu, bapetoli ye malamu malamu, kasi azongi lisusu na potopoto, abandi kobaluka, amoni ke akobi malamu, akobi amoni clair, akobi peto, nzokande akekomi bebisa davantage. Ndenge moko na mbwa oyo aliaki biloko asanzi yango, azonge lisusu kolia biloko wana. Donc mutu wana yeba tozali kobenga elema zoba. Batata ba mama te tokosala ndenge nini mpo ete tokokima esika oyo tokosala bakabo oyo ezali malamu na miso na Tata Nzambe. Parce que Nzambe azali kotala, azali koluka, azali kobenda mokolo milai, ezali pona kobika na biso. Toyebike na mokili mobimba, tozali na mangomba mibale kaka. Tozali na lingomba ya Nzambe, pe tozali na lingomba ya Satana. Ou bien ozali na lingomba ya Nzambe, ou bien ozali na lingomba ya Satana. Sika tokoyeba ndenge nini te tozali na lingomba ya Nzambe, to tozali na lingomba ya Satana. Tokotanga Matthieu chapitre 7 verset 13 à 14. Dans Matthieu chapitre 7 verset 13 à 14, bazali kopesa biso banzela mibale. Nzela moko ezali ya munene, nzela mosusu ezali ya muke ya nkaka. Babi nzela ya muke ya nkaka yango ne ememaka na lobiko, yango ne nzela ya bonzambe, yango ne lingomba ya Nzambe. Nzela wana ya komikitisa, nzela ya kolongola lolendo kati na biso, Nzambe ya kotosa mibeko na Tata Nzambe. Na nzela wana soki tokotambola na yango eza na nkaka te, eza na condition te, bapesi biso kaka bolingo mibeko misala. Ezali na condition te tekotala nsima te kosala boye te, non. Soki tokotambola na nzela wana ya bonzambe, tokomona ndenge Nzambe akosepelisa biso. Tokota na nzela wana tozala libre, tokota na nzela tomona esengo na Nzambe, tokota na nzela na pote mukolo ya suka, tokutana na Tata Nzambe, mukolo espe Papa Simon Kimbangu, bamvola misatu ndenge tozalaki na bango awa na kati na mokili.
batata bamama nzela neza pasi te ata mosu nezali konyokama me molimo na nzela neza na esengo tomoni mpasi ya mama mwilo na kati na mboka oyo tomoni mpasi ya bamvwala na kati na mokili oyo ntina kotelemisa lingomba ndenge ezali tala lelo esengo ezali kati na biso parceke baponaki nzela wana bakangamaki nango mpe batangolaki na yango nzela oyo ya monene oyo eza lokola boulevard mituka misato ezoleka boye mituka mosusu ezoleka boye na 120 km à l'heure me balobi suka ya nzela wana ememaka na kufa abi bapesi biso tolitolanda nzela wana te nkolo asengi banzembo kuna na bana na biso ya classe asengi nzembo na jetiki te tozala kaka na elengi ya koyoka nzembo te me tososola maloba oyo ezali kobima na kati na nzembo nzela ya monene ekomemaka biso na kufa nzoka nde biso baye tokomi na 4e génération oyo tozali lelo tokoki kotambola na nzela oyo ya monene te parceke tomoni nkolo yesu na kati na biso ateyi biso kino akokufa na ye na ekulusu biso nyonso toyebi yango tolandaka yango tomoni atindeli biso ntoma na ye papa Simon Kimbangu anyokami mbula tuku misatu awa na kati na biso na boloko na esika oyo biso tovandi abandi mosala toyoki basango na ye bipai na bipai yango nde ezali ja kolendisa kondima na biso tokoki susu kopona nzela ya monene te me kasi tozali kokamwa ndenge bato bazali kotombola na nzela ya monene bato bazali koloba me ezalaka bongo te baloba kaka ndenge wana bokanisi eloko nini kosalama eloko moko ekosalama te baloba kaka ndenge wana tolia tomela tosepela pamba te elobi tokokufa na biso eloko moko ezali te maloba wana ezali kobima katikati na biso bandimi bacroyant ezali malamu te nzoka nde biso tufo toyeba te biso bato ya liboso te tovandaki na mokili oyo ezalaki na babota ya liboso bazalaki na mokili oyo bango mpe bakanisaki ndenge wana basalelaki ndenge wana mesuka na bango ezalaki mabe yango wana batata bamama 2 Pierre chapitre 3 verset 4 à 5 azali koteya biso yayo tolobaka bongo te bato ya liboso bazalaki na mokili oyo me lelo toyebi suka na bango bapesa biso histoire ya Sodome bapesa biso histoire ya Noé bapesa biso histoire ebelebele apôtre Paul koto aye koconclure yango na 1 Corinthiens chapitre 10 verset 1 à 11 alobi bandeko bobosana te ete bakoko na biso bango nyonso bazalaki na mokili na Ejipito babimaki na nguya na loboko losembu ya tata nzambe bamelaki mai na libanga baliaki biloko ya likolo bakatisaki mai na monana kasi bango nyonso bakomaki na moko elaka te pamba te bazalaki nzambe asepelaki na bango te abomaki bango nyonso na verset 11 baye koloba manso wana masalamaki mpe makomami mpo na biso bato tokomi na ekeke oyo tozwa mayele kasi kino na ekeke oyo biso tozali kozwa kaka mayele te nzoka nde espeli na biso topona nzela oyo ya moke mpo te yango nde ezali na lobiko yango nde komema biso na bomoi ya seko tobanga na biso eloko te batata bamama baye tozali kotambola na nzela ya moke elonga eza na ngambo na biso tata nzambe nkolo esi mpe molimo santo baakompagna kaka batambolaka bazalaka kaka elongo na mutu oyo azali kotambola na nzela na bango ndenge balobi na biso na apocalypse na chapitre 3 verset 20 atelemi na porte oyo aza na porte moke ya kofongola bango misato bakokota na kati na ye bakovanda bakomela mpe bakolia na ye elongo tobosana te malgré mate ezali kopesa mokolo na mokolo ete kobanda kokontinue kaka kopesa makaka boye ndenge nkolo alobi bayambi ngai lelo lobi na koyi bayambi ngai lobi no ekokontinue ndenge wana te Luc chapitre 13 verset 25 ekende kuna ntina suka alobi te nkolo yesu alobi te mokolo mosusu nkolo ya ndako akotelema akokanga porte ya ezipelo ya ndako na ye mibale misato akokuta kuna akosepela na bango elongo baya ebele ntango bakoya bakobeta ezipelo nkolo fongola biso ngai nazalaki pasteur nazalaki koteya ngai nazalaki choriste nazalaki koyemba ngai nazalaki mwana théâtre nazalaki kosala théâtre abi nayebi bino te mokolo na koswa kolela mpe koswa mino kozala yango wana batata baba ntango yango epesebeli biso topona tokokonseye biso ete topona nzela oyo ya moke oyo ya nkaka oyo ememaka na lobiko totika kotambola na nzela oyo ya monene oyo ememaka na liwa pamba te
ezali ba oyo te balobaka nkolo nkolo bakokota la lola kasi ba oyo basalaka mokano ya tata. Mokano ya tata ezali bolingo mibeko mpe misala ndenge Matthieu chapitre 7 verset 21 alobi na biso soki tokosalela yango bongo Nzambe akobenga biso bato na mayele. Nkolo na telemi na nkombo tata mwana mpe mosantu. Merci. Opesi papa ile. Comme on a jamais tata mwana tata molio mo centre kolo merci pour dans liloba otaye bandeli exigence nzambe zala kaka la sainteté qui bo centre pour remonter on l'a été pour baiseke nzambe alobi na Moïse yebisa na etonga nyonso ya bana na Israël était bazala ba centre pour être ngai nzambe nazali mo centre. Donc exigence nzambe ezali kaka ya ki mo centre. Esengeli na biso toyeba ete tango yo dwi batisi yo lobi tango molaye nazalaki kosalela satana nazwaki litomba te sasa ipi nazali kobila nkolo Yesu mpe ntoma na ye tataki mbangu mpo nazwa lobiko. Exigence mosusu ezali te kibosango mibeko ezali likambo ya sika te soki oye epai na nkolo Yesu okomona ete nkolo Yesu arenforcaki mibeko alobi soki na mobeko elobi ete soki osangani na mwasi nde osali ekobo me ngai nalobi na bino boye te soki yo otali mwasi oluli mwasi osili kosala na ye deja ekobo donc a renforcer mibeko ezala nzambe tata ezala nkolo Yesu kaka mibeko même exigence la sainteté mibeko même exigence bafarisai baye epai na nkolo Yesu dans Matthieu 19 verset 10 balobi est-ce que okoki kokamata mwasi olongola ye na n'importe quel motif ndenge wana Moïse apesaki biso nzela soko osepeli na mwasi te asali mbeba okomi be mokanda otiki yake bala na yo ndenge yo olingi kolo Yesu abi bongo te Moïse soki alobaki bongo na tina na mitema makasi na bino nde Moïse alobaki ndenge wana tosalaka masumu na tina na mitema makasi tosilaki koyeba batangelaka biso mibeko batangelaka biso baprecept batangelaka biso me tosalaka masumu mpo na nini mitema makasi yango na nkolo Yesu ezali bongo te nkolo Yesu arapele bango na ebandeli ezalaki mwasi moko mobali moko makambo wana divorce même na Malachie chapitre 2 verset 16 nzambe asepelaka na répudiation te asepelaka na violence wana te c'est écrit dans la Bible yango nkolo Yesu arapele bango ntango nkolo Yesu alobi ndenge wana okoki kotanga yango na Matthieu 19 10 ndenge na lobi badisciple bato bayimi balobi bosi telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme ça sert à rien de se marier ça sert à rien parce que bamonaki ke nkolo Yesu a renforcé mibeko bango balingaki liberté abali asali mais nkolo Yesu abi non a renforcé mibeko abi soki ça bongo ça sert à rien de se marier otali mingi baokanisaki na ntango na nkolo Yesu ezalaki nde libertinage non alobi la loi elle reste la loi je ne change rien au contraire je suis venu accomplir naye kokokisa yango mibeko batata bamama nzambe abongwanaka te ndenge yazalaki ndenge yazali ndenge mpe ya kochange esika kaka ya kibosantu e tata molimo mosantu mpe yaye tata kimbangwa ye ntango tata kimbangwa ye avant bana mosala ne même exigence akamati ndika ya kopola abongoli yango ekomi mbila ya sika
alobi na ndeko ne papa kumpena kamati loboko alongoli salito ezalaki na elamba na kaka na elamba te bekino na kati alobi tala ndenge Kristo abongolaka moto mabe akomisi ekelamu na sika mpe atie na mosala na Nzambe. Donc soki yo okutani na tata kimbango obiangami kimbangiste il faut zala moto abotami solo solo na mbala ya mibale puis na kati na yo kozala na litona to kozala na mbino te ecclesia d'ailleurs ekoki kozala na mbino te na litonga te parce que esomami tosomami na makila na nkolo. Même exigence la sainteté. Napesa bino témoignage moke tata mokonzi abula tinaki ngai à l'époque nakenaki na Johannesburg. Tango nakomi na Johannesburg mondele moko monsieur Travers aye ba memaki na pasteur na ndeko na biso papa Simon azali pe musicien a tango manaki na Afrique du Sud na Johannesburg. Mondele wana tango ye aye na rappeler à toni ngai c'est un baptiste. Baptiste c'est-à-dire bato alingoma o bazali awa na ngombe lo tête les baptistes. Tata ya sa professeur, tata n'est pas professeur des baptistes ya bakas. Abi te yanga yebisanga makamwa tata kimang po ba baptiste ba yebi yango bingi. Na inspiration ya tata molio mon centre na rappeler ye likamoyo ya ndika ya kopola ndenge bongwanaki ekomaki mbila ya sika ndenge nkolo Yesu abongolaka moto mabe akomisi ye moto asika. Voilà mosala tata kimbangu na mbala moko nayoki kaka ndenge moto akoyokaka par inspiration abima te esili nalobi ne c'est tout pour aujourd'hui monsieur Travers. Batata ba maman un mois après le professeur Travers a outi Afrique du Sud ti awa ti ba surprendre gana Kinshasa na mebi bango ti na Nkamba akomi devant tata mokonzi abule tata Simon Kimbangu kiangani to memi. Bref oka mondele oyaza kosenga epai na papa Simon Kimbangu kiangani alobi bongo langai nakoma mosantu c'est tout. Il a payé les tickets de Johannesburg à Kinshasa, Nkamba, simplement avec okutana na papa Simon Kimbangu kiangani, abi bongo langai na koma mon centre. Je voudrais que vous puissiez me transformer pour que je devienne un saint homme. Et il a fait cette demande, les larmes aux yeux. À koma mon centre. Pour ayebi que tata papa mokonzi abule papa Simon Kimbangu kiangani azali na capacité spirituelle, c'est-à-dire le Saint-Esprit, à transformer quelqu'un à comme mon centre. L'été, il y a 1 minute, 2 minutes. Moi, tu as foutu ticket de Johannesburg jusqu'ici pour comme mon centre. Mais biso bayeto zali na ye na Nkamba. Biso tova na kaye na katalingomba. Exigence wana, préoccupation wana kozala bo centre. Est-ce que ça la kana kati na biso? Yango nzela ndenge bate biso na pasteur Kabem nzela ya pasi pour koma mo centre au sale la Nzambe da solo nzela ya pasi mais nzela yango ezali ya mibeko. Depuis 1921 tata Kimbangu na prophétie na ya lobini après l'inauguration du temple mobulu mpasi kozala na kati na mokili bato bakondimela lisusu Nzambe te bakoyeba lisusu te ke Nzambe azali na tango wana Nzambe akolakisa makasi na ye po ete bato bandima ete Nzambe azali yango wana batangeli biso na psaume oyo bauti kotanga 14 après inauguration en temple bane oyo ezali koya tata Kimbangu alobelaka ngo depuis 1921 mbanza ntsanga batu bakoyeba lisusu te ke Nzambe akozala bakosala kaka mabe banko yango wana nde biso tokoni maloba na Nzambe elekaka te yango wana batata ba mama totika kosala mabe tozala na motema ya kanza te po ya kosala mabe koloba ete wana bakobenga yo insensé bolema parce que yo yebi. Bref papa na biso ba exercice spirituel totomola misapi totomoli pona nini batangi libeko posa na bango kaka tozala basantu ale ya bibale bokatisi ekulusu babibi tokatisi ekulusu bakotisi biso na retraite makasi penza tolati basaka pona nini même exigence kaka ya mibeko tozala basantu pona nini tokota na mokili boyelaka toyeba kosepela
batata ba maman ezalaka bongo na tango na bana na Israël. Kolo Yesu alelaka. Kolo Yesu a pleuré 2 fois. Première fois, Kolo Yesu a pleuré. D'ailleurs, c'est le verset le plus court de la Bible. Jésus pleura. Pleura. C'est le verset le plus court de la Bible. Jésus pleura. Devant tombe, il y a Lazare. Deuxième passe, il y a Kolo Yesu. Amoni ndenge Yerusalem ndenge temple ko s'écrouler pe mpasi ko kote la bango et salaki ye mawa pisoli na miso alobi okali loba dans Kolo Yesu mpasi nyonso to ekoyela bino tout simplement parce que vous n'avez pas connu le moment où Dieu vous a visité. Boyebaki ntango te ya kososola ntango yo Nzambe a visitaki bino. Oh, elobama kinini Emmanuel Nzambe elongo na batu. Nzambe aye avandi kati na bango azali kote ya bango ano mwana charpentier aza komilakisa nini, il a un démon Belzéboul et tout Kolo Salobi, vous n'avez pas reconnu le moment où Dieu vous a visité. Kolo Saloba qui en accomplissement de ce que le prophète Ésaïe avait dit, Ésaïe chapitre 55 verset 6. Ésaïe alobaki na batu boye, alobaka na bango boluka Nzambe nano yazali komonana tango yazali pene na bino boluka ye. Ésaïe alobaka ngokala, Ésaïe 55 verset 6. Et Nkolo Salobi mpase koyela bino parce que bino boyebaki te na ntango nini Nzambe ayaki ko visiter bino. Alobi bokonzi na likolo kolongola makati na bino ekopesa mela libota mosusu. Aza komembe kuluzu na Golgotha. Asali remise reprise na Simon de Cyrène. Bato wana bato singati Natalia ta moto moko azali kobongwa na te. Alobi kamata bokonzi. Simon de Cyrène. Allô? Oui, bonjour. Je suis abonnée chez RIF depuis 3 ans. Ah, c'est vous. Bonjour Stéphanie. Oui, chez Free, ils ont bloqué le prix de leur forfait. Faut aller dans la carte géographique il y a 17e siècle. L'Égypte comprenait l'Égypte actuelle, jusqu'au royaume de Congo. Tout ça, c'était l'Égypte. Dans la carte, il y a 17e, 16e siècle, vraie carte. Alors, kamata yango, mema yango, nesika nabiso yangwana, eye awa. Beaucoup. Yerusalem yasika yango, temple yango, kilongo yango, makambo nyonso na mvoila mpe apesi awa. Bato wana bato singate, bayebaki ngaite, omoni, bo yebaki te tango nini Nzambe yaki kotala bino botikali bitelo ngana bokomi na pasi banzembo oyo bazali tozali koyoka ezala jeteke ezala banani wana batata ba maman seul moment et ye Nzambe tata molio monsanto aye kati na biso alobi na kobota bana 1918 et ça toujours rappeler le 17 février 1991 papa Diangenda alobi Tata Kimbangu nengayo. Est-ce que batu bazala koyeba ke o Tata Kimbangu to yebaka te tango nene Nzambe visita kabiso yango na passé la kabiso. Mais alobaki na ko bota malesus na 1951 et yekaka Nzambe azali kati na biso. To landa Esaïe alobi boluka Nzambe tango ya azali pene na bino. Soki azali kotinda azali kolobela bino boto ça y est maintenant à renforcer les sources mibeko même exigence. Attendez biso les sous mibeko makas à côté si biso dans ba précepte et même pas précepte na mibeko yo yankamba Jérusalem toujours bolingo mibeko pe misala. Témoignage moko avec l'autorisation il y a papa Mfomambanza papa Nkolo à la Kisakinga, ben je ne peux pas tout dire parce que j'ai pas eu l'autorisation préalable. Papa Dialungana a sali moi mosala ne boyebi ba papa bazala ke kwa ko débrouiller moi moke ntango ye azui a sali moi mbongo na ya café ya tekaki je m'excuse papa a kamati yango a sali yango en 3 parts enveloppe moko a tini na papa kisolokele enveloppe moko a tini yango na papa papa Diangendre enveloppe moko a simbi yango 3 parts égales. 3 parts égales. Maintenant, mon combat ezali, mon tourne ezali kati na biso.
bolingo bazali kote ya biso yo zali nganga nzambe ozali motambolisi bati yo na esika boye ntango yo bapesi dime ntango yo odwi mwa eloko esika yo ozali eske yo kokanisa bakolaborateur na yo ndenge bazali na bango oyo adwi part oyo adwi part oyo adwi part ndenge yo ozali kolia bango mpe bazali kolia ndenge yo ozali kolata bango mpe bazali kolata mpo ete kimia ezala kati na bino exemple nasengi vraiment pardonnez-moi papa ndenge exemple batata balakisaki biso bolingo ifo ezala kati na biso cohésion ezala kati na biso tosalisana tosimbana tozala batu vraiment ya bolingo ezala kaka slogan te to mettre yango en pratique mpo ete koyimayima ezala te bokabwane ezala te e mpo ete biso na biso mpe moto na moto omoni ke ndeko na azali na mabe te ya ye releve ye mpo na nini masumu ezala kati na biso te mpo ete mpasi oyo ezali koya tozwa yango te mosala tozali kosala ezali na litomba na yango botala kaka ndenge papa alobaki soki bomoni koko tokomi na wenze tala prédication ya papa abanaki na biso oyo ezalaki na Jacob ekomi na Esau wana première partie akolakisa bakoko donc ekomi Esau alongwe kuna aye lisusu tango ezali tango ya bana na nzambe tango ezali tango ya bana na nzambe alongwe wana nyonso ka bakoko renforcement ya mibeko renforcement ya misala renforcement ya bolingo aza kolakisa biso tozali kokoma pene pene oyo ezalaka na Jacob ekomi na Esau tango ezali tango ya bana na nzambe et puis akomi notre père qui est aux cieux ça veut dire quoi tata na biso azali na mposa ete bokonzi na ye ekokisama kati na biso mpo ete tosepela azali komema biso na ndenge wana plus tozali kokoma pene a renforcer mibeko a renforcer bolingo a renforcer misala ekomi chemin étroit mais pona bolamo na biso po bilaka bikoki ekomi pene na nkombo na tata mwana tata moyo mosantu. Merci papa Kabemba, merci papa Elebe, beaucoup kozonga na bino. Mama na likambo totosa makambo nyonso misatu batata batikeli biso bolingo mibeko pe misala pe papa Simoki Mbangu Kiangani alobi te na manso wana na nzembo ete tosalela musala ya tata Molimo Santo na solo na soki tolobi solo nde tobiki osali mbeba ondimi na yo mbeba oyo osali malamu yebiti ya solo osali malamu tata Nzambe pe akufutila yo na nzela wana makambo oyo papa Simoki Mbangu Kiangani ateyi biso nde ya ngwana azali koteya biso tosalela kaka musala so tosaleli yango na solo nde to banda bu jeunesse na ye ti aye konuna musala na ye kaka aide maçon ata bo yepsi yeke yekolaki ngai musala na nga tina kokufa nazala kaka aide maçon soko pesi sima abalola akobalola bien tonga ya boyi na ye ti liwana ye aye konuna naki aide maçon mikolo mosusu abuki manga awa na kati na mbanza mais avant abuka manga est-ce que soki nabuki manga naza na nzala lisumu atie loboko akitisi basiri na baza kotala ye akitisi matisi mbala mibale akitisi mbala misatu abuki basiri bakangi kote na ndako ya Yerusalemi baza komema ye pembe na ndako pa mfuwa mbanza na mise 1 wana po ete balekane na premier poste papa mfuwa mbanza atuni asali nini abuki manga boya na ye papa niazo osali nini onabuki manga kasi bazoloba ngo nasali lisumu nasali mabe papa mfuwa mbanza tu sikoyo osali mabe
nayebi te yo kaka moto akokata likambo nayebi te soki nasali mabe pamba te naza na nzala yango nabuki mangango kasi oyebi teke awa biloko ya Yelusalemi babukaka te soki okobuka fo surveillant aza na mosala wana oye kosenga autorisation nde babukeli yo bapesi yo esika wana limisanga papa fomba azaka ti sokolo si ozwamaki na maboko basurveillant akende kaka na premier poste tata wana alobi papa fomba yo mpenza ondiminga mosali makasi boye maçonnerie nakende kaka na premier poste kuna nabalolaki nsima ekokauka papa bamisusu baza kuna bakobalola papa fomba nza ayebisi etala biloko ya Yelusalemi to biloko ya Lingomba bazalaka na bizwila te ndenge oyo obuki manga moto mosusu amoni yo obuki manga ye mpe aza na mposa ya kobuka manga mesiko manga yango eza mosika akozwa nini nzete abamba manga wana po ete ekita alia kasi ntango akobamba nzete wana na mosika na ya mobesu ekwei sikoyo okopona oyo etela mpo olia bongo ya mobesu okotia yango nini oyo nabwaki kaka me nzoka nde soki otiki yango mobesu ndenge wana ti ekotela mpe moto mosusu akoya kobika na yango eza mobeko bambuma nyonso ya Yelusalemi babukaka bibukela te fo ozala na permission epuis soki epesi ekomeli po pamba te soki obuki oyo eza nani bakoki kolia yango te ebebi na yango pamba anzambe mpe azwi yo problème mpona nini obukaki mbuma wana mutu yalia yango te nzoka nde ebongama mpo ete mutu alia yango me yo okweyisi yango ebebi mutu yango alia yango te ekomi mpe lisumu donc mingi tokosala kaka eloko ya Lingomba eza ya Lingomba kasi oyo apesi motema na ye ke apesi po ete esala mosala ya Lingomba yo ozwi yango na ndenge esengeli te nzambe apointe yo lisumu nga nasalaki mosala makasi abandaki kosala mingi na kati na Lingomba kaka na likambo moke oyo ozwaki permission te ekomi nde lisumu yango batata na bamama ndenge toza na kati na Lingomba tozala bana botosi to respecte makambo nyonso ndenge bapapa batindi biso na kati na bolingo mibeko mpe misala